Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle. Faut bon ça la place na yo. Qui a dit à Barolegate, Yekutu, alalaki na ye na robe de mbala moko kaka aye ko boire matiti. Oh, ça va quand même. Makambabona matoni ezala ici te. Bon. Dosenga ezala nango comme d'habitude pour la vie sociale la ville à Kinshasa. Ça vraiment il faut balandela ma soya commune deke que namona chai samedi. Makambabona esila nango kala. Le bébé les a bien pour la vie sociale. Il est chef de l'État. On a bégé to banda kunati. Ah non. C'est comment on a fait? Ah ça bon. Oh, c'est pas comme. Hervé. Masamba banque. Hervé. Sydney. Tala ba initiative ya boye o mettre Kidi Mbemba. Nzambe apambo na bino apakisi na bino ebele makasi kitoko na sipeli. Quand toujours 2 heures. Ah. Tala maman vrai chérie tu m'as Papa soalo ba mwa mukelo soale. Pas moi mukelo. Mukelo le kana kefe. Pas moi mukelo. Yo kasi yo za kardia solo za kombo ba pesa. Te wana kardia pinza yo. Aza kardia solo de papa. Waje mafuta silo yini. Kardia yo. Qui peta samata. Ka bwende ba pinga tendresse oyeba. Mais ba finga na bango. Kardi poubelle. Et surtout le pango, kardia bimisaka poubelle belle fort le pango. Nicolas rouge format Nicolas rouge. On le va faire péri. On vote la biso pe. On va voir le contact. La réaction calme. Petite Belki là. Na ebite so no tolo bani. To mona na biso te ya boye zala te. Ba o ba leka ba ya ba kosa biso kana ba polo lukuta na ba chapeau lukuta une fois pour toutes. Mais depuis to bandi ba poubelle na biso ba zwaka ngoka ka ba 1000 francs na biso poubelle to koma bomba. Donc chaque samedi ba poubelle na biso to boaka ka ya ofele to futa ata mbongo te. Si on monte à boire, tu votes dans des. Tu votes chaque samedi. Bien caca. Donc 1000 francs, 1000 francs, on a combien on 1000 francs, on battait là-bas, mais 1000 francs, foutre à la sous Tala maman aleli 1000 fois na ye. Oyo ya ofele ya ngoyo 1000 fois na ye a rosala maka mususu. Ezala ne boye. Naissance. Raison manana, là ça dit Oh.
problématique. Ma relation me tourne à action positive pour soutenir biso bato ya Kalamu to aider tellement mettre pour l'avancement tellement ya milieu na biso donc quartier na biso sepeli na makasi na action positive okosala mpona assainissement environnement na biso ya Kalamu ezala tellement sain. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde. boye bazala babongisa biso mboka matiti ezalaka ebele na nzela basalite azolonga alobi tolongola yango ye moko ayede biso yo nde depute na biso yo nde depute ya Jabir yo nde tozela yo ata mbongo eza te na ovote yo aloba yo volonté esala opatanga eloko na ovote motema kaka Mamba boye bandika awa toroyoka te petila kosala mateza depute ngoko uta wapi akobimela wapi mpona rini ya koyoka te na pepa asali mosala makasi so mopepe papa toroyoka te mpona rini nazoyebisa bino nake kobongwama boyomona tala mama ye bake kobongwana eloko masamba alobaka te tala bakata basashe babando charge ochaka wana sur le terrain. Et mon commettre Rudy Mbemba Mwana Matonge a quitté sur le terrain. Oh, que les gars qui tirent, que les tirent. Place na ngala bwaka kama sensa la ngawa na shinda ta suka na shinda ta lipanza mapambola. Sa mama bongo bakisi nini mama? Tuni ozana ngo bon tozana esengo mingi po tozobwakisa bapoubele ebele ya bapoubele vandi bon tozobwakisaka mpe na bapousse-poussière omona mosusu baotaxe biso cher mais ndenge mwana na biso Ridi azopesa ya ufele eza bon en tout cas
Zamba Pambole akende liboso mais na biso ba mama ya Irebu nde to ko soutenir ye na makambo nyonso même soki pe eza campagne to ko soutenir ye mais esuka ka na ba poubelle te esuka pe na ba action pe mususu po biso toza prête ya ko soutenir ye merci na mama Elise naza na Irebu a 40 bon samedi j'ai dit non réunion na Bili Polo tala ebongo tokomi epai ya Samata awa nde fulu na fulu po awa nde fulu na fulu tala mama oyo na esengo wana abwaka na ye kutu poubelle kutu ezoloba anga mosala mpunda kawa mama célébrité mama alandi yango mbangu po ekokima mama yeyo alandi potika fulu. Merci beaucoup, papa journaliste. Biso toza Asbel Action Kalamu. Ils conduit par moi-même le président Maître Ridi Mbemba. Azali président Asbel Action Kalamu. Quand nous sommes biso Action Kalamu, objectif na biso eza to améliorer environnement ya bandeko na biso na kati ya commune ya Kalamu. Na cadre ya même vision ya mokonzi ya mboka ya chef de l'État. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi au moins la biso toujours ça va descente chaque semaine toujours ça la makambo et salubrité to l'anta qui peut déjà va partir à la formation toujours ça peut encourager na entrepreneuriat. Voilà pourquoi lelo comme to savi na Kimbangu lelo to zongi la matonge entre temps Kimbangu peut salon aux sala. Bon, en fait, premièrement, je vais commencer par vous remercier. Sabino Matondi Amingi Ndenge Boye pour participer à la salon Onabiso. En fait, le but on a salon spécial chaque samedi. Le spécial pour année pose une heure déterminée. Pour mon salon on a l'état et la bandi de 7h à 9h vraiment à Nyoteka. Le salon spécial pour étendre à Kalamu eza munene. Nous devons faire la salubrité ma place et belé. Et on doit continuer à sensibiliser la population. Salité eza mabe, salité ebendaka malade. Soko la muki na tongo samedi zwa kombo, komba liboso a lopango na yo. Zwa ba salité na o yanda kuna o yo kombi. Donc on a la difficulté à place à kobwaka yango Action Kalamu koya et kolongola yango gratuitement. Puis to suika wana te, to za ba formation to zo pesa, to zo soutenir l'entrepreneuriat ya ba petites et moyennes entreprises, puis to za ko encourager ba mabota nyonso tout etinda bana na kelasi, depuis que rentrée scolaire eza lundi. Dans le cadre de Action Kalamu, nous demandons à tous les parents, parce que classe est important, ils ont initiative que ça la été que lobby, mettre Ridi Mbemba koza la té, mais bilenge ou bakoya na sima ba remplacer yé. Il y a autre que na ba na classe senior sur rentrée scolaire malamu. Puis to pesibino merci, to pesibino rendez-vous na samedi ekoya pour na salon mususu. Président Maître Ridi Mbemba tozo c'est pas na stratégie ni ngo za na mo o benga to moni ba mama nyonso tout ya commune ya Kalamu baza simana. Bon, biso stratégie à makasi ezalité. Stratégie na biso makasi ezali confiance mutuelle au tozalango. Mala zali mwana Kalamu, ba mama Kalamu ba yebinga na za mwana na bango. Voilà pourquoi ba yebi capacité na ngai ba yebi capacité Action Kalamu so to lobi to kosala X bitambunene to salaka. Et comme on avait promis, to problème ya Congo eza batu bazolo ba mingi bazo sala mukie. Yango na moni na concept Action Kalamu to baki to koloba mukie to sala mingi. Lokola to prometaki makambo to prometaki yango to zo sala. Voilà pourquoi moni ba mama nyonso babi moto alobaka makambo o asalaka aza moto ya kolanda. Voilà pourquoi moni ba mama nyonso baza kolanda biso na profiter pe na occasion pour remercier ba mama nyonso ya Kalamu pona ba soutien na bango et na sengi na bango ba continuer ko soutenir biso kaka ndenge ba soutenir biso et puis te remercier mokonzi ya mboka parce que idéologie oyo eza idéologie ya président ye moko avec
Congo oyo faut akomisa ngo na niveau ya likolo. Président de la République a dit le peuple d'abord. Biso peut continuer l'idéologie le peuple d'abord. Il dit kalamu d'abord na kati ya matongi na kalamu. Merci beaucoup les journalistes. La dernière fois nous avons une conscience patriotique. Congo pone bonga eza na besoin ya bato oyo balingi mboka oyo balingi place bazofanda omoni soko olingaka place ofanda te moyo kombola te libanda nango eza te yango namoni biso bolingo toza nango mpona kalamu nde moni tozosala baaction oyo tozokopuche tozokoéveille tozosala kaka salongo te tozosala na sensibilisation to aider en sorte que bamama oyo balembaki kosala mwa salongo bapapa oyo balembaki ke non nakosala te place obwaka eza te biso tosali salongo na ye tosensibilize ye tolakisi ye baavantage ya environnement propre et puis tu avancer na bango ensemble. Les journalistes, comme on l'avait dit la dernière fois, moi c'est Maître Ridim Bemba, je suis le président de l'ASBEL Kalamu. Nous remercions à toutes les mamans de Kalamu qui nous continuent à nous soutenir parce que nous, l'action qu'on est en train de poser aujourd'hui, c'est la vision propre du chef de l'État, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui avait demandé à ce que nous, le peuple congolais, de se prendre en charge, la jeunesse de se prendre en charge. Voilà pourquoi tu vois aujourd'hui, nous, l'ASBEL Action Kalamu, on est là, on est plus dans la sensibilisation. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est pour sensibiliser les mamans qui étaient un peu, d'autres qui étaient un peu fatiguées, pour dire que non, si on fait le salongo, où est-ce qu'on va jeter le matériel? Voilà pourquoi tu vois l'idée de l'Action Kalamu, on est là sur le terrain, on vient, on dit à maman là, continuez de faire le salongo, nous on va ramasser les ordures pour vous et on va aller jeter ça gratuit. Donc, ces initiatives, ces encouragements doivent aller directement au premier homme de la République, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup. Nous vous remercions d'être venus travailler avec nous aujourd'hui. Et nous sommes en train de continuer nos activités. Nous avons dit que les salons est un salon permanent. Nous le faisons pour aider la famille, aider la population, encourager la famille, leur dire que la saleté nous rend malades. Nous devons mettre des moyens en place pour que nous puissions chasser cette saleté-là. Voilà pourquoi avec l'Action Kalamu, nous vous demandons de balayer devant chez vous, de prendre les immondices, de mettre dehors, nous allons venir les récupérer gratuitement. Et pour finir, nous allons souhaiter une très bonne rentrée scolaire à tous les élèves qui vont reprendre le cours à partir de lundi et leur encourager, leur dire que l'avenir de demain, c'est eux. Donc pour que vous puissiez remplacer Maître Ridim Bemba demain, il faut aller à l'école. Donc bonne rentrée scolaire et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Babina sali pour me tanga masolo boucle.